Tolingi pour le message de monsieur l'administrateur du territoire par rapport à Makamoué et Kiawa. Vous avez Kimia. Nous avons fait sa raison à votre organisme qui est au Sénat. Monsieur Laté, Azam, Malobato, Kari. Para qui peut se donner au canal. Deux solos là. Nazan a besoin de Batoumi Balé, Baloba, oh, va se payer dans la montée. Batoumi Balé. Batoumi Balé va vous transmettre le message à Batoumi. Batoumi Balé va les gars, les gosses, va se payer dans la montée. Ok. Pesi kombo na yo, olobi oyo se payer dans la montée. Merci beaucoup, M. Laté. Kombo nangai, M. Crispin Tsam. Navandi na quartier 3. Premièrement, na remercier na nous justice na makambo sali. Et deuxièmement, na regretter mingi na bilenge mibali. Parce que tolandi procès ndenge yango elekeli awa. Malgré na ye na retard. Mais l'État Nabiso, il faut ailler bas pour ça la part des choses dans les problèmes. Pourquoi? Parce que nakanisa bino nyonso boza ba témoin boyoki tangu ba avocat bazoko lobela ba prévenir awa ba mirimi les alaki déjà de part et d'autre. C'est-à-dire la fille en question donc ezaneti musala na ye asalaka. Pour comprendre et loko ezoleka systématiquement na cité à Kipese. Il y a certaines personnes où on va considérer que ce sont des criminels. Mais en vrai dire, dans le vrai sens du mot, ce ne sont pas des criminels. Pour le lot, ceux qui totali bien, ma fille, Moussousou Bazoya na Kipese, Baza ba venant. Baye, Bazo ça la fait en complicité na ba criminel. Alors, yo l'État faut jouer son mesure na bato bongo, surtout les tels. Merci, je vous dis. J'espère mon proche Kombo Nanga classe za na mukuse na sepeli na ndeko nanga maso na ngana loba esi alobi yango biso a na Kipese to sepela na la police parce que la police a sala musala na ye babengaki ye tolobaki o la police akendaka na retard mais cette fois-ci place wana police akendaki avant asali musala na ye pe akangi mutu mais na ndenge tolandeli na ndenge ndeko na biso wana sambi oui alobi il paraît aza mwana Kipese awa babengaki ye kobenga ndenge ayaki mais soki totali penza bien ngai ndenge na aboye awa na bambo toyebanaka bilongi te toyebanaka mitema te mpe bamisala ya butu te mais awa biso na Kipese awa bato mabe toyebi bango bato malamu mpe toyebi bango mpona kolanda dossier ya ndeko na biso oyo comment c'est possible yo olingi osala mutu crime omema ye esika ya musala wana penza ezalaka te soki amemaki ye wana ndenge balobi bolingo ezwaka kaka mwa temps ya masolo pe ya kovanda selonga penza na wana penza na ndimi yango te ke no soki amemaki ye kuna na depo mpona asala ye mabe yango wana tozosenga boye mpona ngai penza 5 wana oyo bokateli ye en tout cas nazoloba na kombo ya population tomoni yango clair te fo bomeka kobongisa na famille tozo solola na sepeli parce que namoni bilenge belé bonga pe na jeune bajuja baza wana alors tozo solola na bino nazwaka ba appel ebele ya madiadia boyeto boyete na intervenaka tote na intervenaka
biso na bino tolingi kaka kimia na kati ya territoire ya Songololo et puis plus précisément na Kimpese boye te na oyo eleki awa Bible eyebisi biso ke justice nde etombolaka nation boye te bajuge basali mosala na bango oyo ngai administrateur du territoire ni police aza na kati ya kosinterfere na yango te mais bato basambisi baza pe na baavocat na bango bakokende na bainstance oyo bakokokende mpona koluka koyeba kodépendre bango lisusu ndenge bolobeli tozolanda. Alors ngai na bino esengeli tozala toujours na complicité ya kodénoncer na yoki ndeko ndenge alobi awa ke ndenge topali na Kimpese toyebi batu ya mabe toyebi pe batu ya malamu auti oloba ngo awa mais mpona nini bodénonsaka batu ya mabe te mpona koevite to ya criminalité talisa bino ke crainte na bino ezali faux mwana mwasi auti kodénoncer awa moto asimbi ye azali moto asimbi aza te et puis nazo mettre en garde moto oyo nyonso to akotouche ye parce que ye a dénoncé azwi courage à kodénoncer la police pe justice akozala na nsima na ye tokoya koassiste na flagrance mosusu awa. Donc c'est pour dire quoi nazo garantir bino nyonso parce que soki biso to protéger ye bino pe bokozala protéger soki baattaquer bino. Est-ce que tozo comprendre? Donc elingi koloba ke na kati na biso awa ndenge totelemaki awa ba criminel bazali kati na biso bango ba criminel. Et alors bino population oyo boza ba innocent yo yebi koza criminel te il faut po éviter ka bokoya na ba jeune na bango te parce que bango bakoganga mpona koloba ke no ya sola za ki ndumba oui ngana ndima kaza ndumba est-ce que ndumba za na droit ya protection te nazo tu na bino ndumba za na droit ya protection te aza mutu te donc eza na mutu musu akosala bondu difficulté eza na mutu mususu akoki kosala kindumba po alesa bana na ye en cela elingi koloba ke non aza mutu oyo bakoki koprotege ye te. Donc message oyo ngai nalingi tozala na bino na yango eza kaka ke ngai nalingi kaka kimia na territoire ya Songololo. Donc moto nyonso oyo akoyeba ke criminel aza esika tel esengeli kodénonce ye soki mpo odénonce na koprotege yo lolenge toprotege mwana mwasi ya dénonce. Est-ce que tozoyokana? Donc na nsima awa moto akoloba te kote biso todénonsaka te mpo bayaka koatake biso na nsima soki odénonce bakoatake yo te bakokondane moto oyo asali crime e ndenge bakondane bango na 5 ans je vous rassure que 5 ans bomona bango libanda te. J'ai dit je vous remercie.